Cuisine Yannick TV, Ndemakamou. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir. Arrêtez de vous confier à n'importe qui. Arrêtez de révéler vos secrets à n'importe qui. Arrêtez de dire tout à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il ne te fera pas du mal. Demain, quand tu seras grand, par jalousie, il va brandir.
Bonjour, bonsoir, ça n'est pas Erekokute la bino partout, bozwami, o eza cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aka pambate, cuisine Yannick TV aka soki okili kamna memeli ba vrai ba oya ngai famille. Baba kuku, oye. Baba kuke, ba o moko na bino cuisine Yannick TV na lela bino ya trop. Avant ko bande émission topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe. En tout cas tomoni mukolo ya lelo na kopesa kaka ba merci ebele na ba vrai na ba abonné na nga na ba bakuku nyonso a monde entier ya sila bisalu na kopesa vraiment ba merci ebele partout bozwami. S'il vous plaît bo continuer toujours ko s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager bo sala vraiment quand on est bon mesana ko sala pona ndeko na bino moko cuisine Yannick TV. En tout cas toza wana to sala toujours musala na biso ndenge maman na biso sila bisala lobaka ko finga te pesaka conseil cuisine Yannick afinga kata pesaka conseil et on a zanango tout le temps na loba na partager kango toujours ensemble. Émission ni na memeli bino na mukolo alelo famille. En tout cas na memeli bino émission kitoko bana mama bokota bolanda ngo bino mo boyebi ke cuisine Yannick TV alobaka avec précision. Ba image eza ba audio eza bino moko bokoyoka bien j'espère. Bozo mona na miniature wana bozo mona style bisalu aigle. Bozo mona mère top bomoni mama Teresa, bomoni mama na biso lisusu. Bomoni mama na biso susu mama Makambo, mama Alinga. J'espère que boyebi bango très bien que le cuisine Yannick TV. Bolanda émission na bokebi nyonso partout bozwami boko sepela. Mama Makambo alobi bien, peut expliquer très bien bilomo boyoka ba audio, boko ka voir mama Makambo ndenge azoloba bolamwa mama sila bisalu. Boko yoka mère top ndenge azoloba bango nyonso ne bazoloba. Cuisine Yannick azara na banki te po bomba na bomba kate. Na memeli ba bakuka monde entier na memeli ba vrai ba abonné na nga boyoka émission à lelo ba audio ya somo. En tout cas tozana tozosala toujours musala na biso ndeka to misala ko sala la famille. Mam sinabiso aza mama abolingo. Mam sinabiso aza na amour. Mam sinabiso mutema pembe toujours maboko likolo. Ya boye bazui wapi. Esbinde makambu. Baba kuku oye bozala toujours branché bozala ligne kala mingte bozo recevoir encore domination parce que domination bozui moi retard à muke bande konanga par rapport à quoi par rapport ya matanga ya papa Pierrot Ndombasi. Bakundi déjà mwana tozo zela peut-être ko m'appelle lundi j'espère ndenge mamisi moko azotala ndenge évolution makambo ndenge ezoleka kala mingte tozana tozo zela domination bakuku nyonso to consommer domination na niveau moko boki ko imaginer te bino mo boyebi to ana besoin ya ba 500k bakuku oye Tokota, to soutenir maman la biso sila bisalu, to soutenir famille SB, to soutenir bande ko la biso de pro de loin, to zana, to sala toujours musala la biso, nenge ka to mesana ko sala. Cuisine Yannick koloba na mingi te lelo na kotika bino moko boyoka mère top ndenga zoloba, ndenge moko boko oka mama Makambo ndenga zoloba bolamwa mama la biso, balobi malamu ebomba na kate. Malamu eza lokola lumière à to bombe esika mulile ko clairer maman na biso si la bisala za mangete la za lumière partout ba kotia ko clairer partout ko kota ko tie sengo mwasi atona mutema mawa mwana bato nzambe mama génération en génération mwana bato a 12 ans nazo balancer siko bino mo bozolanda si la bisalu bozolanda mama Makambo ndenga zoloba pona si la bisalu ba mama top ba maman nyonso bazo féliciter si la bisalu
ndenge azo soutenir théâtre ndenge azo soutenir équipe na ye ya SB évolution o bazo sala nanu bamona yango te mais na 2022 nzambe asali bango grâce bango mo bakomi baproductrice ya biloko na bango bokolanda très bien nazo balancer yango siko à suivre. Donc eza makambo ebele moi makambo ebele po asila ti lelo komosa kojouer na esi ngai na kabela na nsima ke na esi nazwa te mais acte asala mpo na ngai na ndenge bango nyonso nalingaka bango nalongolaka ata mwana moko te ezala stila ezala bango nyonso debe na bango nyonso wana bazali ngai mamoyo azali veve aza na mofungi te soki si tobengi topesa mwa 50 francs yango akokosungama na bana nzambe ayebaki un jour na mosala oyo mobali akozala soki yango mobali akosunga ngai na bana na 97 nabandi kotourne na pa mama linga na juin te soki juillet te août talaka motu ekoli mpe na mwa baupi mais 97 nabosanaka mbula te nakobosana date de mbula te alors nabandi depuis 97 so otali na bafilme mingi ya nani ya Major Bisalidi omona ngai na joua filme ya nani ya Sylvie nazalaki mwasi ya Bilali lere wana tojuaka na Major Bisalidi manga mama linga nasala mpe filme moko nazalaka na deux tableau moko ya mopembo kaka ya Major Bisalidi nasala 2 ou 3 filme pa Major Bisalidi mpe na continue ntango nzonzingi yeme navandaka na groupe ya mama linga nasala na epa mama linga 15 ans tozalaka na ye lokola ndeko na ngai lokola mongo nga mongo ye mpe mongo lere moko ya bimi moyombe nga mpe na bimi moyombe ka bongo tomesanaki na mama linga sans problème mais tokabanaki na mama linga mpo na longo na groupe lere mobali na ngai azwaki paralyse nakendeki tournage nakendeki théâtre nakende natiki moto abalali na ndako yango nazwaki navanda nano nasalisa na mobali soki akomi bien moko nazongela théâtre kolongwa nalongwaki mpo nalongwaki te me nakende kopema nasunga mobali ntango nake mpo nasunga mobali nakokufa mobali nalandi bana balobi mama mpona kolongola susi yaka na point tournage place tozali nake banda presque 4 mois lere nazongi nde nabandi nazongeli soki kojue nakende bagroupe te balosala mwa batoti epai ya sila na jour presque na batoti ebele basila kaka te sila bisalu aza mwana na ngai lere nabandi kokota na batoti babengisa ngai émission batuni ngai bino motuna moko batuna ngai oyoka bino baartiste bolinganaka te tolinganaka te na te mpo na ngai namoni tolinganaka omoni mpe misaki oyo nasimbi sila moto apesami tokendaka nzonzingi ya nabosali producteur yango tokutanaka na sila bayebisi te mama azalaka pe esala sila pasi mama azalaka pe makambo ozalaka pe nomwini azalaka pe veve mama na ayokaka mawa azwi saki apesi ya saki oyo namolaka nango moko akamataka $50 apesa ngai tovandi nde kokota donc eza makambo ebele mwa makambo ebele po asila ti lelo akosejouer na esengo tozalaki mpe na mosala osala théâtre pa mama alinga tozalaki na sponsor te kazokuta biso chaque fin de mois soki tozalaki na sponsor lingaki ezala ndenge mosusu mais mama alinga azosala tu azwi mwa pondu aye kotikela ngai olia na bana mobali azosala te azwi baloso zwa loso lia na bana ezalaki moma moko difficile mais tozalaki na problème na bango te bango bayombenga boyombe kosuka ndeni na bayomota donc bakota na ngai ntango basangani ndingo moko oza na groupe explike bango basali e batikaka ngai wanango so ndenge nasala kosala ekosunga ngai ya mosusu mais nzambe aza na makambo na atiaka selon moto na ye nzambe ayebaki un jour na mosala oyo mobali akozala soki yango mobali akosunga ngai na bana na ngai soki otangeli ngai baholidien banani baholidien wana banigérien wana chance na bango leta nayokaka nayebi te mpo naloba likambo nga nayebi nayokaka na bato ke leta akota makambo na bango asungaka bango bazaka
ngai lokwa nazala na minito naza na eloko te nayeba mama alinga oyo natiaka liboso mpo aza mama moko abimisanga na vi na ngai soki ye akotisanga na théâtre na ye te le bato ebele bayebi ngai te apedre mama na ye yango tokutula mama kala te yango moniki na ye kotala ye nabena meke bokutanga kapa mama alinga tosala kaka émission wana mama me natikala na bango wa ene na bango akufa nabotaka mwana le 9 janvier 81 atikanga na age ya 36 ans soki azalaki ti lelo nakokisi 41 fana ye nzambe te atikaka mwana te nabotaka mwana moko ntango aboti mwana moko wana mwana ye kokufa elera mwana kufa lobi abana pota fo bahonore ngai me abalelaki te eshaka vida ntango azosinga moko azalaki ninga akende o mwana ntango eza te mobana azosinga moko baza koyambula ezobetela bakomi 5 domination toyebaka pe ke après oyo jugement pesa après monde oyo toza ndenge tozokende jugement pesa bana nzambe nini c'est ça nyama kutu aza nyama yesu akufela nyama te mais ayebaka ke oyo aza nyama ifo nalanda moninga nanga nyama comme expliquer yo motu bible ebengi bango ba homme animal bible eza complet soki Thérèse apesa position na ye par SB ayebi baraison na ye soki Bijou la reine apesa position na ye na famille libota ayebi mpe baraison na ye mais nga sikoyo baraison na nga eza ke bango nyonso baza ya parti naa na parti pris te epuis nakokoka mpe kosala parti pris te na mpe moto conseil te wa mikolo toyebi eloko osa te ya conseil eleka nga naloba yango bapesaka mwana moke conseil mpo ayebi eloko te mokolo so azosala likambo osala yango na conscience na ye ayebi eloko ni ya osala te mosala ekufa te bo ekufi te okendi te mosala ekufi te tosala misala epuis bango nyonso bazala na besoin mosala na bango bamonaki baza limité na place moko eza bango nga te moi suis mama top donc nga naza artiste complète donc naza awa partout nazali nauta joué na SB wana na joué mama ya Kisangani mama ya Lokele balokele balamuki balobi vraiment mama osali mpenza ndi bamama na biso mboka na tonalité mpenza ya bamama ozoyoka sila ye moko abengai ngai abi ya félicitation donc moi je suis là naza na mpona moto nyonso ngai baparti pris eza te nga ntango nalobaka nasala mosala théâtre nakendaka mpona parti pris te nabe naza na besoin nasala mosala nayaki baforme ngai nazwi formation nakomi lelo oyo naza naa na ntan wana te ya koleka oyo ngai nde ya interne ntan wana eza te naza mpona bato nyonso SB abengi ngai naza wana famille bote ebengi oye tokendango bana na bana baproducteur baza te tokendango bana na bana tozokendango le mosala ekufa bakombeli mwa tolala nono tolamuki biso moko tokomi biso moko baproductrice tokomi biso moko baleader tokomi biso moko banyonso de façon ke tosunganaka biso na biso na biso l'union fait la force mosala ekende toke ko tosana tokocélèbre tobayambaka mabe par rapport à quoi mosala esalama emonana na miso ya bato mpe bato bazosepela est ce que naza na place oyo nga mpenza nake bayambinga mabe nazala toujours la bienvenue partout. La famille bandeko nanga bana mama bolandi émission j'espère bolandi bien koleka cuisine ya Niki TV ona memelaki bino na mokolo lelo kaka émission oyo bandeko nanga en tout cas na kopesa ba merci ebele na ba mama nyonso ba papa nyonso balandi video e bandeli suka en tout cas na kopesa ba merci ebele partout bozwami nzamba lola pambola bino akoleka mofuti malamu eza kaka nzambe merci 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 que Dieu vous bénisse à la prochaine bye elomba bitumba na ngai nzambe alola elomba bitumba na ngai nzambe alola
banguna bakoluka ngai yo ndo bomba